Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Kiangani, Monda Velela, Wasola, Walembisola, Kaka Ikaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kake. Musola kwa seye mwana etata mwanda velela. Tumweni tata mwanda velela mumeto meso. Kansi bonso butulio vovilanga mukonso ntangu. Votata mwanda velela kaiza munkangala kakako. Wakulumuka yelu yalo luande lwa Zulu. Tuwana kintuadi yesedieto tata mfumu ambanza. Tata loengisi. Tata nsongya nzila. Sinjidi. Ditwa sisula mu Yerusalemi. Toka muna 1921 kasiswa na telu mkia unu. Tata mfumu ambanza. Vweni yeto mu Yerusalemi. Yandi mpe mbangi ya kimona meso. Mumaonso na mavyoka. Mungonda tanu. Masemeto maizi vuanda mu Yerusalemi. Pasibatu kubikila. Mumvu wafunda ni mosi nkamavua. Yelunana yevua. Tulombele kwa sedi yetu watu tela mana betu bana tukuvana kiambote. Faki. Bika tokubika no moko. Tovana sedieto kiambote. Munkumba se mwana tata mwanda velela. Munkumba se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Sedieto lendi loko kufwana. Musola kwa se ye mwana tata mwanda velela. Tuwana mpekindwadi. Ye tata mwanda velela. Tata Nzambi, Nsemya Zulu yentoto. Bonso boto silo de usilo. Kwa mfumu wetu Yesu Kristo. Vokonda kakonda kenda kutulombela nsadisi. Peve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula. Kadika kanzeiko. Fikambi kambi kwenye fifikunda yandi kintuadi siba mvisa. Siba nkuikila ye siba ntumamana. Chilulu za mfumu wetu Yesu Kristo. Zizalungana na mbeto kanda ndombe wavwezuka kubakongo bangu kumongo wambanza mbola nkamba dipikuluvo Yerusalemi diampa tuka kina kakala kya 10 yezole mungonda ya vwa mumvu wafunda dimosi kama nana elunana yentsambodya tata Simoni Kimbangu wakulumuka yewena yeto na telumbukia unu mukatu kwa Yerusalemi. Kano keneni tuko
yekaka yo yelempeko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kariyande inzambi nzambi ya mvitila kuntuka yenako enzambi nalanda kunimandi mbeka yenako luvuvo mulutwetitomba munza tata simunikimbangu kutuvanalo kawankakako tulombele kwa tata nzambe watutela mwana metubana twakuvana kyambote faki pika oko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofana sedieto wanzambi to tata mwanda felela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye!
Kamba oye. Kamba oye. Bajeune oye. Bajeune oye. Bajeune oye. Eunui. Embaze. Bilumu biakului. Yagalala. Esengo bi esengo te. Kieseoga kiesekoi. Tsai voka tsai koi. Na komba tata mwana pe tata moli mon centre. Lelo ezali mardi. Eza mukonda biso toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Kolo Yesu yake na mokili. Likambo na ye ndenge alobaka na bayekoli bopanza yango na mokili mobimba. Mindele babibongisaki bamissionnaire bayaki. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Bandelaki na Angola. Suivez-nous sur YouTube, tapez Masolo Kimbang TV. Kuna nde mama Kimpa Vita alobaki likambo oto telemeli lelo koya ya tata Simon Kimbangu. Ponkolo Yesu alobaki na nsima na nga mosusu akoya ye mpe abombaki te. Wapi na Mbanza Kongo. Bakatolike babandelaki kuna toloba banana bango nde bakotelaki na soyo banana te boma baprotestant nde balandaki apres kaka likambo moko bazaki pe na bolingo bango na bango. Nde babandaki bango na Luozi toloba na Manyanga Gomberu Tete toloba na Manyanga kuna ba traverser ti bayo konval na Gomberu Tete kuna nde papa Kimbangu classe oyo asalaki akotaki yango kuna ndenge tolobaki azalaki musicien bapesaka ye tambour azalaki kobeta oyo eza lokola histoire bongo mpe bongo te wana baprotestant. Alors ndenge akotaki kuna nde basalaki plan bafundi ye kolongwa libela ti alakisi makasi na ye na mosala oyo nkoko tata Kolo Yesu atindaki ye mpona kolobaki makambo oyo tozolanda toza akote te tozali sire bongo mpe bongo te azali motindami ya Nkolo Yesu. Toyebi te papa elebe na kati ya makambo wana nyonso Mbanza Kongo Gomberu Tete tina sika nyonso akendaki makambo nyonso oyo asalaki papa elebe papa Kabemba papa Ndungi omone ndenge nini bodevelope makambo wana eza ndenge nini
ti lelo yo soki makambo ezali mpona nini parceke tozomona ke neti bato bakosaki te bakosi te bato bakosi te bayebi ntina likambo oyo ezali ke baza kobundisa biso me biso toyebi ke nzambe atindela biso tata molimo santo po ete loposo moyindo mpe abika kasi mikakatano na mpasi ezali me yo moto ndimi yo moto oza croyant zala sur makambo nyonso oyo tata mbango asalaki sikoyo biso batikeli biso mama likambo ya kotonga yelusalemi ye moko mpe nkolo yesu ya koloba ke nkamba ekomi yelusalemi ya sika nde yango wana sika totelemi na nkamba toza kotonga ezali chance na biso alors papa Kabemba olobi nini eza na chapitre te na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci nzambe molimo santo mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba na kopesa biso maloba tolandi introduction ya nkolo apesi po ete tokoka kolibola buke tokobanda kotanga na chapitre oyo mpona kolakisa bosantu ya mboka oyo biso tovandeli ndenge nini yango ezali tokotanga na mokanda ya banzembo a condition atmosphérique eza mabe tokotiaka matoi psaume 87 tokozwa nzela ya mibale kino nzela ya motoba etangeli ezali boye na komba tata mwana pe tata molimo santo yawe atonga mboka na ye na ngomba ya bosantu alingaka siona koleka bamboka nyonso ya Israel omboka ya nzambe ozwi lokumu toyoki makambo ya minene mpo na yo yawe alobi natie bikolo oyo eyebi ngai te na molongo ya bamboka oyo ekumisaka ngai ezala bato na Ejipito to ya Babylone na bafilistin bato ya Liban to ya Kush ya solo moto na moto abotama na ekolo na ye kasi bango nyonso bakobanda koloba nation na ete biso nyonso tobotama bobele epai na yo nzambe ye moko moto abongisaka yo yawe akoma bato ya bikolo nyonso na mokanda asi atia bango nyonso bato ya Yerusalemi na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo totangi liloba na nzambe ndenge ekomami na kati na mokanda batata bamama likambo oyo ndenge tata molimo santo auti kolobela yango oyo tovandeli lelo awa ya Yerusalemi eza likambo monene eza likambo tokoki kozwa yango na masano te lokola papa auti koloba te eza histoire mokolo na yenga mpe tolobi ete eza histoire ezali eloko monene mpo soki libota oyo eza na histoire te libota wana sukasuka bakolimwa bakomona na susu te tolobaki bazali lokola nzete oyo ezangi misisa soki mopepe makasi eye nzete lokomona na lisusu te
yango tozali koseka ete solo tokangama makasi toyeba histoire oyo ya mboka na biso Yerusalem mpo te mutu mosusu lobi aya kokosa biso te. Yerusalem eza mboka lokumu. Lokumu ya Yerusalem eza na ntina Nzambe ye moko aponaki yango. Nzambe totangi na kati na mokanda pe toyoki na histoire tata alobi na biso ete likambo oyo esika yango ebandaki kuna na Mbanza Kongo na Angola. Ndenge nini mama Kimpavita alobelaki yango asakolaki solo tozali na Nzambe. Mpasi nyonso tozali na yango soki bobeleli papa si bobeleli kimbangu akoya kobikisa bino. Epreuve nango bamonaki yango. Ntango nyonso bazalaki na pasi surtout ya liwa soki mwana kufi morde bakobelela kimbangu za kofule mwana. Omoni mwana sekwi azogi na bomo ezalaki esengo pasi nyonso bazalaki nango ezako zwa solution. Mais na ntango bandeko na biso ya poso pembe bayiki kokota na kati na mokili na biso ya Afrique nde bayelaki biso complication oyo tozala ngo na mokolo mwa lelo. Tango bakoko na biso bandimaki bakoti na mouvement wana bakoti na mangomba wana na ba secret nyonso oyo ezalaki ya kokundama na kati na biso babibisaki yango ndenge tolandaki na bande mokolo na balobi noko ya mama Kimpavita tango azwi baptême na ye n'extase wana na esengo wana nde abibisaki balobi kutu na mabanga mibale oyo ezalaki les 10 commandements ya Moïse oyo ezalaki kuna bapesaki yango na babindele wana bakendeki yango na Lausanne na banza balandaki bande mokolo toyokaki yango malamu yango wana ememisaki bango pasi ntango ekomi na mateya ya mama Kimpavita basepelaki te na yango te azali kofongola bato oyo toye kolia toye komela aza kofongola bango mayele yango basengaki ete esengeli bakoboma ye na complicité wana bato bakeno buka bakoni ezalaki bamindele te ezalaki bato mwindo biso bandeko toke kobuka koni tobongisi yango malamu mpo epela makasi mpo ete epesa eboma to batumba mama na biso apesi bango mwana baboyi liloba ya muwe nde tolobaka olia biloko olisala makambo nyonso kasi liloba na ye kolia yango te alobi na bango te likambo oyo bino bozali boboyi o bobebisi bokolandela ngo musika na Kongo bango kuna esika bokolandela ngo makolo na bino bokotambola na makolo na bino kovimba nzoka nde ezalaki accomplissement oyo likambo nkolo alobaki ototanga na Matthieu chapitre 21 verset 43 ete likambo oyo bozali koboya likambo oyo bino bobebisi mpo bajuif baboyaki kondima Yesu lokola Mesia yango na biso mpe toboyaki kozwa mama Kimpavita na prophétie apesaki biso ememelaki biso pasi likambo wana ekomi katikati na biso Nzambe alobi nkolo alobi na kotinda yango na mboka mosusu bakoyamba yango mpe bakobotela yango mbuma donc lelo likambo yango emonani alors lobi kuna ntango ezalaki katikati na bango lokola mpe baboyaki likambo yango lokola basepelaki nango te batekaki yango na bato mosusu yango nde epesaki bango mpasi makolo evimbaka likambo yango nde ekatisaki eyaki epai na biso awa na Kongo bango lokola eyaki katikati na biso likambo leko kolimwa kati na biso te ndenge totangi na kati na mukanda ete Nzambe nde mutu aponaki Nzambe nde mutu abongisaki te likambo yango ekosala mabongo oyo Nzambe alobi ekoki koleka te lokola Nzambe abongisaki te likambo yango ekoya kati na biso ekoki kolongwa te mpo ekende epai mosusu parce que toza na bikolo mibale tozali na bamunele toza na bawindo lokola eshuwaki kuna ye epai na biso ekolongwa so epai na biso mpo ekende place mosusu lolenge nini balobi te mboka wana ezalaka mosantu ezali mboka oyo ebotami fondateur ya lingomba wana fondateur abotami awa loba to changer histoire toloba te non papa Simon Kimbangu abotamaki awa te abandaki misala awa te wana nde tolobi ke mboka wana ekokende musika mais soki ke ezali bongo ete papa Simon Kimbangu abotamaki awa abandaki mosala awa
D'accord, quand pour ceux qui m'ont tolobi te nguye ko sala wate lungo ekende eko lungo ekende pa inini. Totangi na kati na mukadana monzambe na Matthieu na chapitre 27 na verset 52 na 53. Babite tango nkolo yeso akufaki ba cimetière de fungwabaki ba wei ba bimaki batu nyonso bamonaki bango bakotaki na Yerusalem. Batata ba mama biso nyonso tozali awa na yebi te soki nanu mutu ayoka nanu te ke no ndeko na ngai akufaki ngai na moni na Yerusalem. Na kolika makambo awa na biso ezali courant yango eza kolakisa te mboka oyo tozali eza mboka mosantu. Parce que ti lelo makambo le monde naka ezala bapaya baye soki bakoti na kilongo ntango bakobima babi tomoni Moïse tomoni Abraham tomoni mokonzi de David bongo na bongo donc likambo na kati na biso ekoki kosila te yango na biso bandeko lelo esenge na biso sibaka makambo na malamu mpo ete yango nde tokotransmettre na bana na biso kasi lelo soki tomoni ke bato mosusu bazali koyina Yerusalem bazali kopesa lokumu na Yerusalem te balobi bato nyonso oyo ata bo baza na mboka mosika soki makanisi na bango soki misu na bango soki mitema na bango ezaka na Yerusalem bato wana esi bapambwami bato wana nkombo na bango esi ekomama na kati na buku ya monene oyo esimami na tata molimo santo mais soki yo oyebi Yerusalem te ozali kosalela yango te bongo sika boye suka na yo ekozala nini na Zacharie chapitre 14 verset 16 à 19 balobi na biso libota oyo emataka na Yerusalem te mbula mapambo le kobetela yango te libota wana ekopambwama te batata bamama basoki biso tokoyi mosika na Yerusalem suka na biso ekozala ndenge nini tokei koloba likambo moko oyo ezali na biso pasi na mokolo balelo ete nguya ekokotika biso te nkolo yesu ntango azalaki ti akomi na Golgota nyonso nkolo atikala ye moko ti aza kokende kobunda kuna na kulusi bapotre batikaki ye bakimaki ye tata siba molimo santo na tour na ye awa mpo na kolakisa te biloko makambo toza kokanisa eza bongo te ekoki kosalama te papa siboki bango akangami na bana mike baza kolanda ti na nzundu ye moko alobi na bango bozonga mondele akoki kozongisa bana baboyi bongo nguya ya modele ndenge wana babi ekolunga ekende wapi alobi yo moko papa Simon yebisa bana na yo bakokozonga parce que moi tokende bango ezali te abi na bana bozonga bokende kotanga pote makambo oyo bino nde bokosalela yango lobi yango nde toza komona lelo nguya ya nkamba batata bamama ekoki kosila te yango wana tozali komona ete na mpasi oyo batata na biso bamonaki babi le sang de martyr c'est la sémence de l'église makila ya batata na biso mpasi oyo batata na biso bamonaki po te likambo ekoma lelo nkolo aza injuste te po akokobosana yango po alongola nguya wana te ngai soki nakoyei na lisumu ngai nde nguya na ngai esili ngai nde moto na kobima na nkamba me nguya ya nkamba ekosila te mpo ete ngai nasali lisumu donc yo nde osali lisumu yo nde ole makala yo nde lolemu no ekoyinda ezali te moto ngada lia makala lolemu no eyinda te yo ya koyinda lisumu ye nde moto akobima na Yerusalem ye nde moto akobebisi kondima na ye na kati na Yerusalem batata bamama mpo na biso tovandi awa ndenge baza koloba na biso mokolo nyonso na tata mokonzi ya bule lokola tolingi komona nguya ya molimo santo lelo na miso lokola toza kobongwana te tokomona yango kaka parce que na mokanda na nzambe na Joël chapitre 2 verset 28 à 32 balobi na biso ete mikolo ekoya nkolo akokitisa nguya ya molimo santo epai na bilenge ya bibali bakomata ngomba tomoni yango deja bilenge basi bakobikola tomoni yango deja batata bamama bato nyonso bakolota ndoto tomoni yango mais soki makambo oyo ya molimo santo ndenge esalamaki na 1960 soki toza komona yango te parce que batata babondelaki balobi te tata soki ke bato bazali kokangama bato bazali kokufa bato bakokima bon mosala oyo ya kotonga Yerusalem tokotonga yango ndenge nini bato yango tokoteya bango nini mpo te babongwana tika nkolo kitisa motema bato nyonso baya tokola esika moko bongo na nsima nde ekokabula yango tozali komona
de totia ito yeba que bikolo koya nguya ya Molimo Santo to komona yango donc mutu na mutu akopokota mbango ndenge tozali komona yango yango la mokolo na lokola tozosela yango na ntembe mokolo na kozala mokolo esengo te soki mokolo na nguya esui yo eloko tieke kobwako quelque part soki na mai kuna na fleuve okiti mokolo eza mokolo ya pasi ekozala mokolo esengo te. Amos chapitre 5 verset 18 à 20 yango na batata bango baza kosiyebisa biso ete biso nde tozali kopesa retard na batata na biso na ntina na mosala oyo ezali kobongisa mpo na Yerusalem me tosala makasi topesa maboko tozala bana botosi mpotema baza kotinda biso ekokokokisama retard na biso bayebaka tanka Bible bokolotaka na Ézéchiel chapitre 20 verset 11 à 12 tokomona yango kuna ndenge nini tozali kopesa retard yango na verset 32 balobi mposa na biso nyonso tozala tosepela eza na mutu moko alinga kosepela wa te me botosi ezali katela biso te bapesi biso mobeko bapesi biso mokolo wa yenga kotosa totosaka yango te aussi longtemps tokokangama na bizaleli wana aussi longtemps kotika bizaleli wana ya kozanga kotosa bibeko na Nzambe ya kozanga kotosa mokolo wa yenga bamposa tozala yango ekozala pasi po te ekokisama na yango mais il que Nzambe po ete asala likambo kosela biso te po se ntango asalaki likambo na ntango na Noe azelaki bato nyonso babongwana te ntango asalaki likambo na ntango na Sodome azelaki bato nyonso babongwana te banzembo ezali kati na biso ete ata moko mibali bakolonga akosepele na bango Mateyi ezali kopesa mepai na biso Bible ezali kotangama babande baloba bapapa magistère tozali koyoka banzembo tozali kolanda kasi eloko nini eza kokanga biso nzela to kokobongwana eloko nini eza kokanga biso nzela to kuta musika to belema toza kolela kaka pasi me botosi kati na biso ezali te yango na batata bababa Nzambe azali Nzambe mawa na ntango abongiseli biso asali baconcession mpote biso to kokobongwana mpote ya bikisa biso esengeli biso topota mbangu mpote korépondre positivement ndenge ya aza kotinda biso soki bongo te ekozala biso pasi akosala likambo mpo na kombo na ye akolinga te kombo na ye yoka soni akokokisa yango Ézéchiel chapitre 20 verset 9 Nzambe akosala likambo mpo na lokumu ya kombo na ye akosala mpo na kondima na biso te akosala mpo na masumu na biso te akosala mpo te kombo na ezwa lokumu alors na ntango wana akosala mpo na kombo ezwa lokumu yo effort nini yosali kombo na Yerusalem ezali te botongi Yerusalem ezali te botosi kati na biso ezali te siko mosala nini toye kosala voyage na biso na kati na mokili ekozala nul et sans effet tata Molimo Santo na telemi wana oda mokolo malelo na nkomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci. Na komona tata mwana tata Molimo Santo tata Molimo Santo papa Simon Kimbango Kiangani na botosi nyonso merci ndengo pesi biso maloba. Sur le plan historique, il y a solo ezalaki na 1482-84 selon ba historien de ba catholique na ntango Diego Cao basalaki découverte embouchure du Congo kuna na Angola nde bakotaki ti na Mbanza Congo. Na mokuse c'est le 3 avril 1491 le 3 avril 1491 nde bapesaki baptisme ya yamo na Nesoyo. C'est Nesoyo azalaki koloto ya nzinga nkuu e ezalaki pe mokolo ya Pâques. Ezalaki mokolo ya Pâques ye moko kaka Nesoyo nde moto azwaki bateme wana na mwana lokola miso ezalaki komona bien te bakangaki et tous les autres noirs bazalaki dehors. Donc Mondele azalaki dans le Kamomoko ya bongisaki, c'était le premier baptême d'ailleurs le 3 avril 1491. Nzingankovo a kozwa baptême le 3 mai 1491 et le 6 mai nde babana kotonga ndako Nzambe ali boso batiaki libanga kuna na Mbanza Congo.
nde banaki bongo papa te kolongwa badate wana à partir de ce moment là nde bazalaki tokoki kotanga yango lokola badéportation baesclave bandaki kokende papa point tokoki kobeta sete wana c'est que mondele ayaki na ruse moko akosakana te likambo biso tovani oyo ozali kolobela biso il faut tokamata yango ndenge collègue awuti koloba avec le plus grand sérieux esclavage bato wana ntango baye na mungwa baye na kazaka baye na talatala kopesa yango na roi ntango ameki mungwa ameki alati kazaka atali na talatala ndenge ya komi bamoni ke bamindele bato oyo bazali bato malamu mpenza nzoka nde bazalaki na programme na bango ya monene parce que les catholiques bien sûr ezalaki na bacroisade entre catholicisme na islam bazali kolongwa na nord bazali kokita vers le sud bango ale baye kaka vers le sud directement na centre et na ntango wana mpe depuis 13e siècle bazalaki koluka mingi likambo tata molio mo centre likambo yango ekomonana esika nini ntango bapénétre wana to banda ntango wana baza komema baesclave baza kokende na bango na Amérique du Sud te na Mexique na Brésil te eye kokoma na le 6 avril 1921 430 ans exactement avril 1491 avril 1921 430 ans exactement ndenge bana en Israël bazalaki na bombo na Égypte. Donc wana ezali na Exode chapitre 12 Exode chapitre 13 ne bazaka koloba makambo wana même nombre d'années même yango wana mpe ezala Suzanne H ezala mpe Martin Marie-Louise Martin bakomaki lokola réactualisation ya histoire du salut ndenge esalamaka na bana en Israël ndenge mpe ye kosalama na biso yango wana elobamaka nzambe alobaki kuna na bana en Israël alobi mpe epai na biso awa donc même cycle ya esclavage mpe ya libération ya biso nde babanaki kuna. S'agissant ya baprotestant ndenge tata mokonzi abule yo olobi bango tokenda kaka ndenge yo ti traçage wana baye awa na ngombe lutete bemes ntango bakomi na ngombe lutete bazalaki na préoccupation na bango makasi mpenza koyeba likambo ya tata molimo mosantu mpo bayebaki ete tata molimo mosantu akoya nkolo yesu mpe akoya mbala mibale po bato wana mpe bazalaki na maîtrise des saintes écritures makasi bayebaki me bazalaki koluka esika yango ekozala wapi ntango batali na kati na géographie banani batali bon ça doit être l'antique royaume de Congo te baladi likambo ya Congo bango balobi fo ezala kaka awa nde bazalaki kosala barecherche na bango wana makasi mpenza ntango bango bazali kosala yango Cameroun ye ayaki Jennings aye ko remplacer na nsima mais Cameroun ntango ye aye alalaki awa bref alalaki awa na nkamba ntango alali na nkamba na butu wana aloti ndoto amoni même chose ndenge Jacob alotaki ndoto ya échelle kuna na Bethel amoni ndoto na ndoto wana na nkamba po alalaki na ndako nkoko kinzembo amoni bange bazali kokita na likolo komata bazali kokita na nkamba awa ntango azali komona yango histoire balobi oyo ezali mboka na nzambe oyo ezali evandelo na nzambe ntango ye alamuki alobi donc likambo yango biso tozali koluka nde awa na nkamba yango wana akamataki bilembo mibale apesaki akamati collier apesi yango na nkoko kinzemo alati bo bayebi valeur ya collier bakoyeba symbolique esiliki kolakisa nini et puis deuxièmement akamati mbeli apesi yango na papa Kimbangu avait 7 ans parce que likambo wana esalamaka na 1894 1894 abi mbeli oyo
ekopesamela papa Kimbangu ntango ye akokola mbeli nde bakataka elanga kolo yesu alobaki elanga moto adécouvrir elanga asomi elanga wana ekomi ya ye mpo na nini na kati na elanga wana richesse ezali baprotestant bayebaki ke papa Kimbangu ye nde moto akoya kokata elanga mpo richesse ezali wapi ezali na nkamba depuis déjà 1894 bazwi aconsigne yango na kati ya balivre na bango na buku na bango parce que bamindele bakomaka mingi nde ye mpe alobi mission na nga accompli nga na kei ntango ye akei batini Jennings mpe ntango ye aye aconfirme ntango ye amoni tata Kimbangu abani mosala na ye aconfirme ke likambo yango eyaki mais zuwa kaka bakokaki kotika bongo te yango wana babundisaki likambo yango tikilo na suka wana ezali juste pour na histoire papa surtout ba jeune pour mokolo malelo ezala ba jeune et chance pe bana banganga nzambe mpe baye na kati ya rencontre oyo ya mokolo malelo mbula ezali konoka ezali bénédiction monene papa mondele ayebaki makambo oyo nyonso très bien mpe azali koyeba kotikino na mokolo malelo ndenge batangeli biso na papa pasteur Yerusalem oyo ezali mboka ya bakroyant mboka bana na nzambe tata Kimbangu batangelaki biso mokana moko awa na papa Bizel plus de 6 milliards ya bato bazali na kati na mokili bandimi kaka mwanda moto zali awa te mokili mobimba d'ailleurs ntango ya alongaki alobaki 4 coins du monde epesa melingai et ndenge chapitre oyo apesi biso na Psaume 87 verset 2 à 6 ce qui est couplé yango na Apocalypse chapitre 11 verset 1 balakisi bazali kotala mesure ya nkamba ti mesure ya temple et puis nombre ya bato yo bazali na kati ya temple balobi des temples te mais temple moko na Yerusalem ya sika et nombre ya bato wana nyonso ndenge balobi ekomama ezali na kati na buku mokili mobimba source na bango origine na bango ezali awa na buku na bomoi e bakombo ya bato wana nyonso tu na boye babotama na boye bakobotama na mokili mobimba ndenge moninga wuti kotanga awa mondele parce que bakouche baegypte wana ce sont de noirs baéthiopien ce sont de noirs mais batangi batir bafilistin bato nyonso wana toutes les races toutes les tribus toutes les langues de la terre origine na bango ezali awa na mboka bule na nkamba temple oyo mesure nango ezwamaka kolo yesu moto alakisaki yango na Jean na île de Patamo batalaki mesure nango bakontaki mpe banombre ya bato oyo bakoadore na kati ya temple oyo donc soko moto azali kombo na ye ekomama na buku na bomoi ele fois azala moto oyo azali kotosa mpe kotonga nkamba parce que bénédiction na ye lobiko na ye ezali nulle part ailleurs awa wana ezali saintes écritures nde ezali koloba na biso bongo mais déjà papa ntango biso tokomi Léopold II a mati na trône le 17 décembre 1865 ake mbangu po asali conférence géographique internationale bango bazalaki kaka na ntina ya koyeba mokili yango ya nzambe ya bilaka ezali wapi tango basosoli yango ezala bastanley balevington baya koya conférence géographique internationale kapo bayeba makambo mboka oyo nsima na yango papa Kimbangu aye kobotama na 1887 conférence de Berlin déjà na 1885 ye aye kotia
parce que papa Kimbangu abotamaki sur Léopold II, Kolo Yesu abotamaki sur Auguste, l'empereur à Rome. Mais oui, bah juger qui Kolo Yesu, non bah juger Tata Kimbangu, c'était toujours bah romain, parce que le commandant de Russie était un romain, était un italien. Tala makamo yango Kolo Yesu alobaki ndenge yango ezali kokokisama. Et les Kamoyango ezali awa nankamba et nulle part ailleurs. Léopold II a sali yango Congo yo ezalaki propriété privée histoire nde ezali bongo. État indépendant du Congo ezalaki yaye mete na 1908 nde yaki kokoma colonie du Congo belge. Ayaki ko céder yango sous pression ya bato parce que makabo esalamaka ezalaka a passe. Papa Kimbangu tango ya botami allez et comme relaxé baza ko kanga lisusu bato mwindo te presque esclavage et comme qui eselaki. Mais wana nde page mosusu mais page où ezali encore plus importante c'est que à partir ya 1910 étoile et bimaki constellation d'étoiles et bimaki awa na Congo bango nyoto wana soko yango e bimi yango ezali lokola l'étoile du berger tango nkolo Yesu abotamaki banganga mayele balandaki yango tikino na Jérusalem balobi na Hérode où est le roi des Juifs qui vient de naître. Matthieu chapitre 2 verset 2. Biso tomoni étoile na yeto landi pona ko adorer yango. Et tango be étoile wana e bimi 3 étoiles e bimi bastronome baza ko laksa que ezali to e koma lokola caché mais ezali kaka toutes ces trois là na Congo bango wana bastronome. Et bato wana tango bango ba moni na New York Times na 1910 ezala ba koma yango pe d'ailleurs na livre oyo ya ba témoins de Jéhovah balobi bokonzi na Nzambe ekokita na 1914 et puis ekozala tango na bitumba tango tokomi na 1914 effectivement première guerre mondiale et puis papa Kisolokele abotami awa na nkamba. Donc soko moto a négligé nkamba za ayebi histoire na yete et c'est très dangereux. Abotami awa na nkamba. Kuna les États-Unis, parce que les États-Unis ont contacté dans la première guerre en 1917. En retard. Parce que bazalaki ko landa kaka menkolo yango bokonzi yango ezali wapi. Ah non, en 1916. En 1916, Papa Diallo ngana abotabi. Guerre yeli sous makas. Ah non, en 1918, Papa Diangenda abotabi. Mais ezali wapi. Na 1921 tango papa Kimbangu abani mosala beba yewa ba abota ki bana misato na 1914 na 1916 et na 1918 ba bi likamo yango ne yango wana pe biso tozala ekoluka. Donc étoile wana tango yango ebimaka elakisaka makambo mitano bien motoba. 1 que les êtres célestes bato ba utili kolo bazali bato mokilo yote Baouti likolo basi bakiti ezali présence et ça peut indiquer présence des êtres célestes. Donc Yerusalem nasika ekita effectivement banganga mayele banganga nzambe bayebi likamu yango ekita les êtres célestes bakita. Deuxièmement ezali ko lakisete et comme tango ya libération ya peuple pour bayaka po ko libérer peuple ezali na boom. Na tango wana ezala Israël ezala biso tozalaki na boom parce que Israël depuis bazalaki d'ailleurs na boom wa ba romain temple yekokufa 70 ans après Nkolo Yesu le 29 août exactement bango bazako kenaka na déportation ba panzana na mokili. C'est seulement tango papa Simon Kimbangu aye ba papa Bisato ba kiti ba ye na Jérusalem awa nase et puis yango wana mpe Israël a joué indépendance en 1948 biso na 1960 17 pays africains ba joué indépendance na tango na bango. Donc ezali ya solo
bana Israël bazalaki kozela ntango nini nkolo Yesu te na ntango ye aye na kombo na ya mibale tata molio monsanto aye bazwi indépendance et bazali aujourd'hui comme un état indépendant biso mpe tozwi indépendance donc likambo biso tozali yango c'est sérieux et puis 3 elakisaka mpe que ememi Yelusalemi na sika na lingomba ya sika na civilisation ya sika yango nde ememi yango na mokili et puis 4 ememaka mpe prospérité bato bazalaki na kati na bobola na bozangi badwi bomengo et puis ndenge bolobi mpe makambo ya ngola etc et puis 5 elakisaka badécouverte scientifique et technologie ya makasi mondele azwi un quart biso na 3 quarts mais na 1 quart oyo invention esalama na kati na mokili esalama nano te laser banani kocalcule lune bato bakomi komata ti na sanza baordinateur babiloko moko extraordinaire bango nde bamemi yango bapesi mondele 1 quart biso tozwi 3 quarts oyo balakeli biso et puis on peut se limiter là oyo ezali bango nde bayaka na yango bonsomi prospérité lingomba Yelusalem civilisation tango nouvelle ère un nouveau départ papa yango wana nde biso tolobi Nzambe a lobby na Ésaïe chapitre 51 verset combien 1 à 3 a lobby bino nyonso tu bolukaka Nzambe bolukaka boyenge beni botala esika bino boutaki na Abraham boutaki na Sarah Abraham tata na bino et Sarah mama na bino kolo iso pe kuta lobi likambo ya Lazaro na mozwi Lazaro akedaki kovana esika tata na ye Abraham Nzambe ye moko muntu alobi bino bato bolukaka Nzambe bolukaka boyenge beni botala tata na bino na mama na bino na bondeko oyo ya sika ndenge papa molio monsanto olobi likambo nkolo Yesu atindaki mpo Nzambe alobi nga naponaki kaka Abraham ye moko naponaki Abraham ye moko bana na Israel bango nyonso tu même Jacob alobi bokokenda kokunda nga na domaine funéraire oyo koko Abraham azwaki bango nyonso koko na bango yo soko olobi na moyuda likambo olobi na likambo ya Yelusalem to tu parles le mal de Jérusalem ou ya Nzambe na Abraham mais faut aboma yo biso bato mwindo vraiment na pokwa lelo il faut tokamata likambo sérieux il faut baboma yo bango balakolandela yo te kino bakoboma yo parce que otouché aussi mesiko basimaka te parce que bomoyi na bango yango wana lelo pe soki olobi likambo na islam olobi likambo ya Mahomet soko ke kotouché kaka na ala na Mahomet musulman fa boma yo bakolanda yo tikino bakoboma yo parce que otouché likambo wana bango bazali na siège na bango bazali na lingomba esika na bango il faut baboma yo non aussi besika basimaka te mais dans les temps ezalaki catholicisme parce que grand roi empereur nyonso tout ce Vatican tozalaki couronner bango tu parles du mal du pape ou de Rome mais il faut bakolanda il faut baboma yo hein baza na service de renseignement oyo bakolanda il faut baboma yo parce que civilisation na bango evandi wana et tango Christophe Colomb a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492. Tant il a découvert yango. Wana réforme protestant, mais protestant oyo bazalaki contre catholicisme à Rome. Mais zali mboka na bango konja mboka na bango en Allemagne, en Angleterre, puis aux États-Unis protéger ki bango parce que yebaki ke bateau baza na risque, baza ko boma bango Calvin banani wana baza ko protéger bango. Et puis son pe bakimbangiste ndenge balobili biso likamwa kimpa vite lelo likamwa papa kimbango mais ezali na biso ko protéger likamwa oyo ezali na biso devoir sacré à ko protéger po biso nde tolongoli
le 25 décembre, et ça, les choses Noël, peut-être d'ailleurs, mois prochain, le 25 décembre, biso tozali kuna te. Tokoma le 25 mai. On a pris de gros risques. Et biso to sakoli ke tata ki mbangu azali, toma na nkolo Yesu solo, molimo mosanto. Azalaka mpe azali ya bomo. Et sengeli to kamatalika mo batomwina avec le plus grand sérieux. Lelo, botala nano batata ba mama soki okomi na nkamba Yerusalem, regardez makambo ezali na nkamba yango natangeli bino ngo na kati na Bible, vous pouvez lire Ésaïe chapitre 51 verset 1 à 3. Okomona kuluzo ezali kaka mibale. Kuluzo ezali likolo na sanctuaire ya papa na kilongo ya papa kimbangu ya monene pe na oyo ezali na kilongo ya mama mwilu. Mozole nyonso tu ezalaka na ekuluzu te mpona nini biso nyonso tozali kaka na tata moko tata Simon Kimbangu biso nyonso e tozali kaka na mama moko mama mwilu nde libanga esika biso toutaki biso nyonso tozali yango na soko koti kaka na nkamba miso no ekotala ekuluzu wana oyo ya nkolo Yesu epai na tata Kimbangu okotala pona nini ye moko ndenge nzambe alobi kuna na Esayi naponaki Abraham naponaki tata molimo mosantu ye moko bazali mibale misato mina ete ye moko nde aponaki nde atuni oza kosolwa mama mwila atuni oza kosolwa na osolwa na papa na nkolo Yesu azopesanga mosala ndima yango ngai nakopesa maboko donc biso nyonso tozali kaka esika moko et c'est très dangereux. Omoni bato mosusu biso tozali ligne ya boy biso tozali ligne ya boy te oyo ezali Yerusalem ya sika biso tozali ligne ya boy yango na nzambe alobaki makama koloba biso tozali bankoko ya Zabulon ya Neftali ya Dan ya Simeon te bino nyonso bobimaki na Abraham bobimaki na Sara yango nomoni mobulu mosusu eza kokɔta na nkati na lingomba efo totangaka tozongela kotanga Bible tolanaka banzembo tolana mayeba papa balobaki papa Diangenda alobaki le 2 avril 1990 à Matadi Mayo bino nyonso nati bino na molongo ya bana tata Simon Kimbangu bino nyonso ezali na bande biso nyonso tozali bana tata Kimbangu biso nyonso et tata Kimbangu alobaki na kobotama na 1918 et papa Diangenda apesi confirmation na tangelaka bino pe ba date le 17 février 1991 kuna na Mbanzangungu alobi tata Kimbangu ezali nde ngai et tata Kimbangu alobaki ngai na kobotama lisusu na 1951 papa Simon Kimbangu kiangani ezali kaka ye tata Simon Kimbangu azalaka mpe azali Apocalypse 11 verset 15 à 17 topesaka badate topesaka mpe bachapitre oyo azali na biso ezali kaka ye azalaka mpona kosilisa papa ayambaki délégation moko ya banganga minene papa olimisanga bomba mabe Docteur Gabel et Docteur Young et Docteur Lewis bayaki na mama Ramon tango baye bango bazalaki ba proche ya président américain oya longwa Obama nazalaka na audience wana donc nazolobela bino makambo nga nazalaki nazali témoin papa baza kosolola de na nzela Docteur Gabel aza koyebisa ngai par l'anglais azoloba soko yo ozalaki mombo yebaki oyo atiaki yo na kati na bombo akotika yo tranquille te liberté ezali combat de tous les jours biso tozali komituna ndenge nini moto mwino azwaki bokonzi na mboka na biso ki bokonzi makambo olamu wana nyonso eutaki wapi na nkamba bomba na oyebisa bino tango na yoki bongonga bia bazali ko vérifier soki nguya oyo ekosima parce que aza koyebisanga Gabel azo c'est un docteur bokonzi église munene kuna pa na bango États-Unis azalaki pasteur pe na chapelle oyo ya Maison Blanche donc
c'est pas n'importe qui. Azo yeb sanga lobi biso tozali kona baza koloba ndenge ex-URSS kwe biso pe tokokwe mais ba mosusu baza koloba États-Unis esimbami na puissance moko ezali na kati na mokili ngabia aza kokena kotala azali lokola banongi bazali kokena kononga nkama ntango bango bakomi awa papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani tata molio mosantu oyo aza kotala avandi awa papa limbisa ngai po koboma eza kaka mabe bazali kosolola bazali kopesa ye mituna ntango baza kopesa ye mituna nazo remarke Dr Gabel aza kodingisa Blackberry na ye telefone na ye nga nayebi parce que j'ai déjà été aux États-Unis nga yebi azali en contact avec situation kuna na Maison Blanche bazopa tuna ye mutuna bo tuna ye mutuna bo tuna ye mutuna bo à la fin nayoki papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani alobi naza komema bino epai ya nkoko na bino boyoki expression naza komema bino epai ya nkoko na bino tokei na sanctuaire ntango tokei na sanctuaire akoti na kilongo ntango ye akoti kuna na kilongo bimi aza koningana alobi mpe na anglais je traduis directement en français alobi c'est ici la demeure du Saint-Esprit donc nkoko na ye azali tata molimo mon centre oyo ezali evandelo ya tata molimo mon centre bayebi ya nguya oyo esime mokili mobimba ezali na nkamba awa papa mokonzi ya bole oyo nguya oyo esime mokili mobimba ezali na nkamba badi yango confirmation yango na ntango bango bazongi balobi nguya oyo esime mokili mobimba ezali na nkamba tango basali papa Zako a défendre thèse à doctorat na ye o makambo mosusu kuna ezali ya science ya monene mais tango bascientifique batuni motuna mpo bascientifique baprofesseur wana bafungwama miso baza na mayele mibale ya mikanda mpe mosusu batuni ye balobi yo tango yo kokutana na nkoko na yo okoloba na ye nini tango kaka apesi réponse likambo wana esepelisanga makasi alobi me nkoko na ngai yo oyo avandi liboso na ngai te c'est-à-dire papa Simon Kimbangu Kiangani ce n'est pas son grand frère mais nkoko onde nkoko oyo bozomona nkoko oyo bozomona koko koko alors tango alobi oyo nkoko nga nalobi bapesa ye très bien c'est-à-dire la plus grande distinction mpe azwaki yango batata bamama soki yo opesi nkoko na yo mokongo opesi Yelusalemi mokongo okobikela ndenge nini ye kino bana bakokena kotuna yo esika yo obomami ovani kuna olobi biso nyonso to nkoko na biso azali na nkama bongo biso awa tozali kosala nini bokopesa réponse nini koko azali awa totonga Yelusalemi na sika mpo tozwa mapambo oyo azali nkoko mokonzi ya Yelusalemi na sika azali tata molimo mo centre yango wana nde tobatela likambo oyo lokola leki yango nde ezali dernière chance ya biso moto mwindo elobaka ye moko le 16 novembre 2025 kotonga nkamba Yelusalemi ya sika ezali dernière chance ya moto mwindo tokamata yango avec le plus grand sérieux na kombo tata mwana tata molio mosantu. Merci. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo mosantu nzambe mokeli na zongisi matondi
omoneke ete mumbu na yo ndungi mpe akokende kozwa maloba na poko ya lelo. Nasepeli papa na kombo na tata na mwana mpe molimo santu kaka lelo oyo nzambe na biso mayo yebisaki biso olobi na biso ete soki bokozwa makambo na bino nyonso au sérieux pona nguya me nguya eza koya me danger nguya wana ekosala mopepe kuzala makasi soki otamboli malamu te baloko ti awo bake kobwaka yo koleka bana na kona opanzani lelo yango yebisi biso papa. Papa elebe vanda na kiti babeleza na mai Na kombo na tata na mwana pe tata molimo mosantu. Bible aza koloba solo na apokalipsi ke kiti ya nzambe elungwaki nango na likolo eyaki awa na se. Kitano biso bato ya mabele kosala ba recherche me bamindele papa ti bayaki ba protestant notamment awa mutu atekaki diske nyonso ye moko mama koko kuna na mbanza Kongo keti boza koyoka kombo ya Jésus biso pe tozana ya biso nzambe yoka kombo na ye tata Kimbangu mondele mayayoka ka komaka ti baza koya surtout ba proté ba kuma ti pene penze nkamba bazalaki bien informé papa. Eloko tokubangila papa ezala pona mokonzi Yesu Kristu po andi mama pasi omonaki papa ke esika banganga nzambe bien formé bazalaki simple diacre oyo alatamaki na molimo ye mutu alobaki ke ye oyo boza komona nkolo Yesu Kristu na tata bazali homo uzios même nature différence na tata na ye mwana ezalite tokolobela mwa moke nalandaki papa révérend alobelaki likambo natangi kombo Charles Thèse Roussel ye azali de nationalité américaine atakwa kufa alobaki ke na 1914 yangolo yalu ya nzambe kubanda na sena tango babengi yango l'aurore du millénium mila nzambe ko yadi la mukili. Donc Charles Thèse Roussel alobi ke na 1914 tolinga te Jehova akoya po yende abanda témoin de Jehova. Maintenant bamindele na monde baza kotala est-ce que Charles Thèse Roussel mutu eza kosala to ezo sala te ya wazo ya na mukile tovandi batala na 1914 bamoni teke yao yewana na mandefu azako ya kokita balobi tosunga muto isoki kopesa ye ba traitement on ne sait pas ayiko bikula lisusu alobi lokula misu na bino mamoni yete na 1914 date ya mibale 1916 akoya pour période nyonso oyo ezali déjà l'aurore du millénium nzambe akoyadi la mokili oyo pendant 1000 ans batala na 1916 bamoni eloko te nzoka na ndako ya papa Simon Kimbangu papa Kisolokele ayaki 1914 papa Dalungana ayaki pe 1916 balobi na Charles Thèse Roussel moninga soki oyebi kobikola te tika na yo ti Jehova akoya koyalila na mokili tovandi bon maintenant date ya suka na kopesa bino 1918 ye akomaki na 1918 te akufaki na ye nzoka nde na 1914 na ndako ya papa Kimbangu nzambe tata ye nkolo Yesu Kristu papa Dalungana aye tango papa Dangenda koya aye atiki mokili oyo ba homme de science bakendeki kotuna ba collaborateur ya Charles Thèse Roussel mososo kombo na ye Nathan Nord
mosusu Ritford Frédéric batuni bango maye Charles abikula kibino bokoloba nini abino moko boyebi ke kobikula eza inspiration wana basekre wana mutu ayebaki yango kaka Charles Thèse Roussel soki totali malamu mokonzi nzambe discussion ebanda kala soki ya Yesu Kristo diacre mutu alimbolaki pona Saint Esprit eyindaki makasi ya nkolo Yesu na 325 kuna na Nice. Maintenant pona Saint Esprit na 381 na Constantinople kuna nde ba discussion esalemaki balobi ete Yesu na tata nzambe bango batu batindaki Saint Esprit lingomba mobimba ebimaki na église chrétienne ba orthodoxe balongwaki na bango na église chrétienne po badiminie lokumu ya nzambe molimo musantu po mwa mokaka ya mokebi misaki badiscussion kuna bazalaki na 381 na Constantinople fili yokwe elingi koloba ke na mwana bango balobi ke pona Yesu tata mutu atindaki kasi pona molimo musantu na tata na mwana batu batindaki Saint Esprit balobi no bato bazo diminuer Saint Esprit non lingomba papa ebima utatangu wana tilelo ke Saint Esprit azali ndenge moko na tata pe na mwana yango wana ba père de l'église bien que balobaki yango na latin mais balobaki clair opera trinitatis ad extra indivisa sunt bazali solo misatu bazali ndenge moko pe okokokabula bango te. Donc papa na mokolo mwa lelo mayolobi na biso ke soki bokolongola distraction soki bokuwelisa misala bonéglige te bolingo mibeko misala bokomona oyo nzambe alingi asalela bino lelo tozalaki na batemo etala bango papa alobi makelele mazala te parmi nous les kimbangistes soki tovandi nye papa ye mutu akufina bouton pe esika pole eyeli biso pona retard bino moko batu bozotia papa bongo te papa yebisi biso ngai ndenge na vandi boy soki manso matambuli bien clairement na moni que ça marche parce que soki papa fini bouton que biso to tambuli malamu te to zangela banani balingi ke papa fina bouton to bongisi na biso te ke to zangela tiana no musa pilikolo biso banso to lingi to bikate alors to bongisa nakotanga kaka passage biblique mais nakotia pe moi commentaire kaka ya mukele kete papa ifonatanga moi passage biblique aussi mbala biso tozokanisa nzambe na biso azolemba na kosala oyo azolinga kosala me Israel atungisaki Yawe me mayayebisaki bango malamu natanga biso pe toyoka yango comme cela soki kobongisa biso tobongisa na biso donc na mokolo ya lelo mardi papa Fumanlongo papa Simon Kimbangu Kiangani atindi biso ete tolobela monene ya Yerusalemi biso banso tovandi awa eloko kaka tozokomona ya Jerusalem oyo ezali visible mais beauté ezali ya Jerusalem na kati na balandi ya papa Kimbangu moko kaka tango amonaki
mama na biso amonaki kaka komona nkembo ya ndenge wana tite botika ngai nakende noki nazangela. Donc mokolo ya lelo mardi papa mfumu nlongo papa Simon Kimbangu Kiangani atindi biso ete tolobela Yerusalem. Yerusalem oyo toza kolobela biso banso tovandi awa ntango totonga kalingomba toyebi bien ke biso mpe balupango eza na Nouvelle Jérusalem. Soki yo ozangi esika na Yerusalem ya sika après cette vie okokende wapi okozala mitela ngano parce que ba Jérusalem eza mibale te kaka moko. Jérusalem visible, Jérusalem invisible. Na yango esengeli toyebete Yerusalem ya sika nkamba ezali na bitene bibale ya minene ndenge na uti kolobela yango. Jérusalem oyo tozali komona na Jérusalem oyo ezangi komona na metongama koleka nyonso tozomona. Okay. Esika tokendeke nde kuna soki totiki mokili oyo. Dernièrement papa za kotuna biso bana na ye bino ndenge nini ntumpa eza eloko nini. Papa za koteste bana eske baza koyeba maye baza kosala soki baza kobebisa. Papa na biso banso tovandi awa tomekaki kolimbola papa mpe amonisaki polele mayi masalemaki faki mpe na banzembo babetelaki bato mingi bayaka kosukila awa na premier poste toyokaki yango. Alors mpona tokende na lombangu ti tovandi awa ntango yango oyo papa ayebisi biso ke bobongisa na bino kuna na longa baye baza kozela koyamba makuna ye moko papa moto ayebi bango biso tosala bobele kosala na makasi nyonso soki tosali bongo wana tobiki libela na kotanga passage biblique. Merci mingi. Bana na Israel bakanisaki ke bakoki na bango kosakanela Nzambe. Mais réponse oyo apesaki bango ngai namonaki ete biso mpe totanga toyoka makambo nini Nzambe abongisilaki bana na Israel mpona motu makasi. Tokotanga mango na mokande ya Lévitique chapitre ya ntuku mibale na motoba banda na nzela ya 18 na 17 bokoke ngai na kotanga ndenge na komeli na lingala. Je disais que c'est dans le livre de Lévitique